Moko la reine Nzinga zomituna pourquoi mokili oyo mabe ekomi mingi, mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Moso na vai na omituna vema, ngai mo na oki mituna na motema es na oba pe nzambe po ani mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Donc ngamo kaka na ozo solution eloko moko te. Donc kota makambo so sama mokili oyo ezopesa vema pasi mingi na motema, ezopesa pasi vraiment. Na yangwana eloko bon na nyonso ka ezosama to sengaka nzambe merci. Bao bazosala batu bongo bazalaka batu bakufa te bazalaka pona libela. Bon bambote na biso ba fidèle la reine Nzinga TV eza bongo abino la reine Nzinga mwasi makasi mulie vencedora mwasi alonga bitumba. Bon ya liboso nazo pesa vraiment ba fidèle nanga pa bozali ba mbote vraiment donc ba merci na bino nde bo partager vraiment ba mission la reine Nzinga na ndenge bozo liker ezo sa vraiment bien makasi vraiment bo continuer ka ko partager vraiment et ko sala bien. Na yango vraiment la reine Nzinga leka pamba te soki bon moi vraiment la reine Nzinga leki seke likamba koloba vraiment ezali na yepo na toka bula mawa esi vraiment ko salama na Luanda na mboka na biso na Luanda mwana o bozo mona magena bombi elongi na ye pona ko inviter ba problème to na famille na bombi elongi na ye. Donc mwana obozo mona aza suna bomo ite mwana asili kokufa aza suna bisote mwana oyo kokufa na ye liwana ye ezaliwa moko ya maladi te abeli te eloko moko te ndenge zake o abelaki mingi donc akendo pema ndenge tolobaka na mokilio. Donc lobane lobama soki mutabeli mingi tolobaka ke nzambe ayamba azwaka molimo na ye akendo pema pe po anyoka mina maladi. Mais mwana o bozo mona anyoka mina maladi te mwana bozo mona zalika mwana moko abananeka ko bina na yeka ba dance na baonka ya ba benga baonti ba ballet basala ba ninyo ba ballet wana ba ballerina. Donc eza moko pe ya famille na biso yenda za professeur na bango laksa bango ndeni ya kobina ndeni ya kosaila boy. Donc mwana oyo za mwana moko oyo mwana biso alingai makasi na groupe wana ya dance vraiment. Donc na moko ya bano ya la kisaka alingaki mwana makasi po bazaki pe bele bana bazaki bele mais oyo nde mwana bo mwana latile mbapembe alai mwana mo vraiment mwana biso alingai makasi mais ndenge tozo baboyeke mwana azasu na bomo ete atiki biso azasu na bomo ete asile kokufa liwana ye ndenge ni liwana ye eza ke babwakelaki mbasu ko babwakelaki mbasu ya mutu. Donc mbasu wango ezalaki ya makolo etika su makolo te. Donc bandoki bazwa ba stratégie penza po mutu abobwakela mutu mbasu to benga yena to benga yendoki. Bandoki bakoma lelo bakoma obwakela batu ba mbasu makolo sute po bayebi ke so babwakela makolo okoumela. Mwana o samedi ka o etoko leka wana samedi mwana azaki ne malamu azaki pe na dance akende pe kuna. Esika bayekolaka ba dance na bango na bayekolaka makambo na bango ba ballet wana mwana pe asalaki musala na ye malamu ndenge zalaka ba para bayaki ozwa ye mwana zongi. Dimanche wana komeyoka mutu vraiment lokola batiango soki pe pilipili mutu ekomaki pasi makasi. Ba para pe balobi kete tokovana te tokena ye na hôpital bake na hôpital kokoma bakoma na hôpital wana baesi bango ke maladi oyo eza ya biso te bolukila na ndenge ya traditionnel eza vraiment ya biso te boke sala makambo na bino kuna po nde tozomona tomoni kisi topesa yesu te ezotalisa biso ke maladi eza ya biso te tala baminganga bayebaka po bango pe baza bato bayebaka vraiment ke soki maladi eza ya bango te kozonga bazonga ye bamona boye mwana bapasi ezokontinue baye koyeba ke mwana babwakili ye mbasu ntango bakendaki batamboli babi ke mwana aza na mbasu ya mutu. So mbasu ya mutu tanga bazosala ke ba traiter yango biso moto yebi ke mutu cerveau makambo nyonso mwana supportaki te lenji wana mwana ba douleur ya makasi mwana batu kitoko mwana batu azalaki na santé na ye ti mwana ye kokufa nde bo mwana asila ye kokufa déjà mardi akufaki.
Donc pesa qui passe na mama po ngai na bana ko mona ba vidéo na ye moi vraiment na tia ba vidéo vraiment na katia eza te tala kaka eza na beti li solo oyo eza te ke famille ba permettre nga famille ya mwana ke na loba eza ke po mwana biso yenda za professeur na bango yenda pesinga li solo yango moni na ye ko betango mais tokoleka soki tosoli suna famille tokoleka lisusu pona koya kotalisa bino vraiment eloko nini na makasi elekaki wana soki nani oyo asalaki ebongo po to bakoyeba tango osali mwana bongo yeba ngo ke bakoyeba yo po yo za satan me ba famille pe na Afrique soki balati esprit wana oyo akotambola bakoyeba yo na yango vraiment pona nga la reine nzinga na yokaki pasi kotala mwana oyo na banda deja komona ye banda kala ndenge mwana biso balakisaka ye ba dance wana koyoka ke mwana oyo mwana batu ya 5 ans mwana muke auto kosa 6 ans aye kokufa donc pesa ki pasi na mama nga la reine nzinga na baike non na kozanga pe koleka te pona pesa mwa conseil siko pona nga la reine nzinga loko na koloba wana eske obomi mwana batu ya muke mwana muke asalaki yo nini mwana bato ayibi na eloko te ayibi kaka na bini na nga dada ba camarade na nga to yekoli dance na biso na zongi na ndako na lie fufu na lali mwana bato eske asalaki yo nini anta ozalaki na problème na ba parents na ye ezaki lomo bokai ko sisa na ba parents na ye poni bobo mwana ki bino na bino te kolonga kaka mwana bato ya muke donc ngala ra nsinga na yokaki pasi ya motema moko esala nga na motema passion na yokaki ti siko pasi wana na esili ngai te yango na bino bato bozo continue kosala bato mabe bo continue kaka kosala bato mabe me boyeba onke bino boza kaka bato me soki boza bato te seke bino boza mabende wana soki boza mabende boumela na mokili bokufa te po libende egataka antoka ntiki oza libende me malamu boza mabanga minene wana soki boza mabanga bokoumela mokili pe bokokufaka te ata mokolo moko te me soki boza na mai na makila kolongola mwana bato innocent na mokili oyo ndeko nanga pa ozali na yebi te na yebi onke oza na kimia moko te oza na kimia te anta likunya ngwa ndenge nini vraiment anta likunya ndeko nanga anta mwasi wana olingaka ye te oza mbanda na ye eske kolongola kaka mwana bato mwana asala ye bino nini mwana asala ye bino eloko moko te mwana oyo asalaki bino nini mwana asala ye bino eloko moko te kana kimutema na bino mabe boye kolongola mwana oyo na yango be bandeko na ngai yango kala memelaki bino me na kozonga lisusu na sisi lisolo te na kozonga lisusu pona kotalisa bino eloko nini oyo esengaki babwakela mwana oyo mbasu donc tokokuta na suna deuxième numéro pona kotalisa bato vraiment pe pona kokebisa bato tozala maye na mokili oyo poso toza maye na mokili oyo te eza pasi sans nzambe eza pasi tokangama na nzambe po mutu meme aza na mbasu na ye akosala yo mabe moko te soza na kati na nzambe mais soko oza na kati na nzambe te oluka ba problème yango tozomona ke bato bakoma okufa ebele na bambasu na yango vemanga la reine nzinga na suna eloko akoloba te na koleka kaka pona kopesa soso pona kopesa bino sango kotalisa bino ke likambo nino ememi mwana biso oyo akenda liwati eya koboma ye bon ba merci ebele à suivre bye.